botikali bo vivre nini bo vivre na cascade pour y paraît ni na zoloba to ki ba y paraît épiscopo a contredire ngaite réalisateur émission yo to ki ba y paraît moi trop na ndenge ya move na bino ke botikali vers Ndolibino y paraît mari pour Ndolibino azongi azui balara tout azongi mboka tiki bino Ndolibino bosoli ne bien te y paraît ya solo bino bientôt bino bosoli ne bien te et c'est qui singa bassin pour na ozala na forme yo moisi pour Maxime Ekoli qui fait grossir les seins et les fesses produit oyo eza ya mwana mboka komona ngo awatoza Ekoli ça grossit les fesses, les seins, toutes les filles. En moins d'un mois, vous avez les résultats. Simekoli. Vous avez hanche, t'as pas de fesses, t'as pas de hanche. Il y a caché à Abatoza. Retrouvez solution bonheur nayo. Il y a vraiment des vrais résultats avec mes produits. Je vous salue tous. Numéro d'Ali 07 51 11 09 75. Awatoza Ekoli. Hi, this is Nathalie Makoma et suivez toujours www.congopromotv5.com avec Raf Ngindo, The Big Boss. Surtout na Raf Ngindo wazana mupanzi wana vraiment ya États-Unis mboka ba exaucer mboka ba gladi Raf Ngindo muto akangi États-Unis numéro 1 to kene na bango na système ba militaire 001 quoi, nyonso banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo Congo Borotosa na force militaire na Congo Promo Congo Rande le bel wata mais pas na sikoyo batisi tout bangini moi allez voir Congo Promo TV5.com. Raf Ngindo Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Merci à Congo Promo TV pour tout au nom de Jésus. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raf Ngindo. Ouais, balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Raf Ngindo, Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ski tozali na Boston wana Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site. Bonsoir très chers internautes et téléspectateurs. Je suis toujours là, votre simple serviteur Migeni, ma papa Ngilingeli. Toujours il m'appelle moi trop. Ma fanatique Wenge El Paris. Ma fanatique Marie-Paul. Bengi biso moi trop. Wazo comprendre l'orchestre na bango te. C'est mouvement et panzani. Mouvement. Pour je suis banate. Ça fait déjà 2 mois au Bana Angola. Non, bazungité. Na baki fala ikaka. Monika ni banek moi au péché mon boulot. Donc quand tu longo na biso pe déjà to yebeli. C'est-à-dire boulot toujours en vitesse ninge Raf Ngindo alingaka donc toujours le boulot en vitesse c'est au bana directement na ba musicien Marie-Paul au bazana Angola précisément toujours batikal na Angola ko sa ni cop ni batikal na ko sala toujours ba y pare on tout na bango tout attention ana bango possible ça batlo la ba Odilon Mampu ya monté mais Rachel et Musolongo Fabrice Mola trop d'écart mon amour à président succès ka songo dieso la London Palin. Tu as un code de belé, un jour, un code de Chine. Na Chine, tu as Pichou Mies, na scantin de Chine. C'est-à-dire, à Paris, tu as Fabrice Mola. À Londres, tu as Londres, jusqu'à dans le code de Londres. Mais les États-Unis, tu as Raf Ngindo. À Belgique, tu as Odilon Mampu. Merci, très cher internaute, pour l'opportunité. Là, tu as un soldat. Il y a Wenge El Paris. Soldat, grand soldat, on va se présenter pour na bana monde entier. Bonsoir. Bonsoir Nima. On se présenter pour Congo Promo, la biche au monde entier. Bon, mon qu'il bika Ferrari, hein. Moi je m'appelle Ferrari. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais capitaine de l'équipe. Capitaine de l'équipe, Mdassimi Yinda Masu Abanin. Check. Capitaine de l'équipe Ayepe Yemorote, oza mouvement ba roi bilama na ba Weston Chifundu balingara mouvement matro. Ayepe Yemorote ina ndiko musu azana liboko na nga ya gauche. Bonsoir. Bonsoir papa. Ouais, nga monanga papi ba ku descenda bana njili tu ba reconnaître ministère bango ngel Paris azawa. Pesimbote na batu balinga biso quoi. Donc papi ba ku le descenda. Merci papi ba ku le descendant, tous autant décortiquer na bango to so na bango. Pourquoi batikali na Angola?
pendant ce temps là Marie-Paul Sazonga bango bazaka na Angola pona nini botikali na mboka oyo to bana ndeko na biso Ferrari pourquoi botikali na Angola et aussi notamment Marie-Paul Sazonga non totikali na Angola bon ba raison zaka ba raison musala ba raison musala bon totikali poto sakana te totikali to banda rosa na aéroport tene du président Lik donc to yaki miziki totikali pona boulot esengaki bongo via kende rapide pour na affaire Kimbombi na suebi affaire Kimbombi donc affaire Kimbombi talaka yango za livre ils en a ba chapitre belé donc les autres abiso tembele yango esengaki achicha bele si azonga mabele wana côté mutola wengel Paris zalaka asola na ba ancêtre pour autre ko sola na ba ancêtre Lunda Nord yango moni azonga biso toza na position de tir mindu ke ça ma hotelema mais botikali bo vivre nini bo vivre na cascade pour y paraît ni na zoloba to ki ba y paraît épiscopo a contredire ngaite un réalisateur émission yo to ki ba y paraît moi trop na ndenge ya move na bino ke botikali vers Sundoli bino y paraît Marie-Paul Sundoli bino azongi azu balara tout azongi mboka tiki bino Sundoli bino bosoli ne bien te y paraît ya solo bino bientôt bino bosoli ne bien te et c'est qui singa bon c'est faux archi faux bon moni mukile salama na liloba batu balinga ba développer na ndenge na bango c'est vrai que roi Pelé ayaki Angola po alukalar c'est vrai que biso pe to yaki Angola po to luka mbongo passer to za ba famille faut to vivre mais yango te eza raison oyo sali ke biso to tikala po na mamote de nature na to za na ba caractère wa ya batu ba wela na batu ba mbongo te ba wele la biloko batu to wela te eza ke vie to silisi ba production na biso oyo senga ito beta to beti ndenge mukili ya Luanda balinga kitoke no bandelela bango kuna to bandeleli bango kuna tuka makam na biso tout eleki bien na vie to kabwani bien très pepele mais bo kabwani bien na vie pepele ve akie atiki bino comment ya kemi kila tiki bino place atiki bino na hôtel il paraît ba bengani bino na hôtel il paraît bozo trengale na wala il paraît ba masala bino musu ba komi déjà ko teka na ba jikolo na ba wenze na biso botikali ne très bête o sous mémoral te po soka tiki bino normalement voyez visa un mois il fallait besoin déjà kin mais bon déjà na ba 3 mois bon na lobia ma visa ba bandela ngo et puis de solo là tout ça ba ngolais tout ça déjà bangolais ne tout ça la boy parce que net nga mère na ngai mboko na bango ya côté na Lunda Nord ouais mutakuki mazate bona ndimi pete na ba soldat wa chicha bele si bazana na bango ba kokota na ba wenze côté ke ya faute parce que toujours lié ba monga ba commerçant vous comprendre mais biso to yaki ndule awa mutazoteka bon hôtel to za kolala ezaki cher vous comprendre yo yebi terminaux ezaki cher par rapport ya ba orchestre ndenge yelaka nebso to tikala kuna via zo kende et comme mwa poche ya mutu na ebonga na za kuna ndeni ebonga na za ka wana ndeni donc c'est-à-dire que oya monique poche na ngai eza ya kusuka bona changer na hôtel normalement ba tu faut ba trengale parce que oza mboka même titre na kini ba tu msu bana masina misu bana bandal misu ba bimana ngiringi misu ba bimana njili ce n'est que normal nde to komi na kata Luanda nde to sana Luanda na minute biso nyonso to kozala ka te na mart bato ya populaire fo bazala bato ya nani ya ba côté wana ba benga oni bato ya Kasenda fo bazala côté ya Gilles Makaya fo bazala bato ya nani ya Prenda côté ya nani ya Alembo Molo fo bazala na sens wana donc biso to ba soldat to ko kimate donc minduke eza ya ofungama o ameki ya omonango wa omeka omonango poto zavuma complet ba voix ezali ba guitare ezali ba mamtu eza o chaka paquet na nje au senti que roi Pelé tika ba soldat awa donc c'est panzani do bino botika na move vazongi bino botika na move pour na absence roi Pelé bon obeta ndule ndi bon na absence roi Pelé aza leader a munene a leader a makasi a formera des gens bon ko former c'est trop dire après ça a des gens cours. Vous comprenez? Après ça cours, tous a donné, tous a bien instruit dans Mambandoule. Vous comprenez? Si via za na mikili. Webi mbula via vete na mikili. Bona kinto vivandeni. Na cascade.
oui kasi mobali te tozo cascade production ici bobeta nakin bon nakin tobeti ba production belé na bandal tobeti na njil tobeti na donc tobeti belé tobeti me belé na absence ave potala kutu via zate tobeti beti to répéter et bon soki via zali ozo comprendre yango moni makambo ngo toza nango awa pona moni quand nous zoloba na epesi nganzi na tete bato ba comprendre te ba moni ga non de bozoloba e comme nango bon ba bongo ba eza pamba te moni wana mboka ngola wana mboka ba okito pandachala Léon millionnaire qui est une seule femme okito pandachala Adolphe Timba o mboka na bango omoni tango botikali banda Marie Paul aya ti azongi donc bato botala biso Marie Paul banda ya ti azongi atikali ko beta concert na Luanda ti omona te que bon banda paye pas zongi bino botikali 2 mois yango botikali beta concert na Luanda ti quelque part ndeko na biso expliquer biso non et l'on est là qui beta concert na Luanda ti on si nota Marie Paul Yemora zaki awa à même moment ba gina Weranson a beti ba concert na Luanda beti na mabord a beti na Petrangola beti par-ci par-là mais bino botikali beta na Luanda ti ba raison ni zaki beta na Luanda ti bon moni ndo toki awa programme na biso e bandaki na Lukapa selon calendrier posa calendrier tout ça na calendrier quand biso bania na nord to na nord to beti banjazi bakasangidi ba lushilo to beti na ba kuna kana nord to beti to awa to na programme na penalty mais biso tant on fait ki to beta na Monique to beta na concert na Monique c'était dimanche passé to beta ki donc il faut rappeler il y a des descendants il y a Makambutu il y a des prêtres programme ni awa na loin des alagiti le vitango ndé ki mikili bongo tango zo ya façon awa façon to sangana sous to banda sous mambo sous les ato bino boze la rappeler ana ngola président na Luanda tozawa na ninga foti tozawa o n'importe quoi donc balik satan bongo lo tips tom so awa to samusana biso toza awa pona bulo toza te pona ko sakana pona ko iba pona ko teka pona nini non toza pona musala ko yemba. Merci. Ba raison ni o sali ke bo beta na Luanda te précisément mais ko expliquer biso bien bon ba raison sali ke to beta na Luanda te eza mambo omoni ko apela aza kilo trop bon bazo beti sabandula ngo on dirait ba kokite paquet zate quoi pour ceux qui mbongo ezalaki banga bachela biso ba matos parce que roi Pelé faki a s'exploser abimisa o azakati nae lelo tozana ba dérangement yo yebi oza chroniqueur yebi ba mabo roi Pelé na kati mo lobate azoki tan lobaki ba JBC ba gaz sila bana ba succès bana makambuti ba wera ba gaz sila bana makambuti leader na bino ka ko loba mais makambu yango to munya ngote ba sala minene za beta ta moko ta fronta ta moko te mais na TV au monde ya zobo ya Weranson na zobo ya JB mpia na ke baza danzeti mais bana mana baza danger franchement bino mo boza na ngola bo makambu Weranson na sali boyi même mumana ye bon problème eza boye au moni ba wana ba viona ba guru on va venir na biso wenge ozo comprendre bango baza mystique ozo comprendre donc ceux qui roi pela zo boya wera to jibe ayebitina ozo comprendre to jibe so zo boya wera jibe na boya été jibe na wera na boya été pardon jibe na wera na boya Marie Paul na TVT bon na lobi eloko esali ke nazo na question na yo to betate parce que ebele oyo zotanga baye ke eza scandale na mboka oyo soki bacheli Marie Paul podium abeta musique yango moni bana ngola balo ba ke match eza ya tricage pona nini yo za chroniqueur oyebi mamwa musique oyebi ke musique nyonso tu na mboka oyo soki donc artiste nyonso to ayaka na mboka jamais lungwa capitale akekobeta na province abandaka par capitale ozo comprendre mais loko ezalaki match à tricage ozo comprendre ya batu bazobanga ozo comprendre yango moni babimisaki idéologie net que non roi Pelé il faut que banandule na Lukapa mais le autre on a katangola tout monde on non ezaki ba programme mabe ezaki ba programme kulu dimandanga vena so king kesera lobaka au moni makambu ozo mona wana
eza mambo mike parce que Marie Paul mtabandango batu bazana nzala Marie Paul tisiko na mboka oyo ozo comprendre mutu mbongo mutu producteur oyo asalaka bulwango hein o asalaka bulwango o azana paquet na e ya omoni mamba ba plein ya mamba olobelela te biso to tiki exercice na kati ya mboka oyo Angola. Merci pour tout le mingi te batu ba la biso musique bongo te ba kobeta bongo te ro appeler à l'obana raison pour aza mystique soit aza mystique te faki ba tika ya se défouler. Merci fidèle internaute ba tout ba la soboza musicien ba toi sortant de ba yo ka o ezaka tsabino pour ba confirmer que boza ba musicien El Paris pour ba tout le la BV tout le roi avait na BV Moiri na Autriche na PC Mbote Grand Prêtre Hervé Moiri na Autriche na PC Mbote ba sortant découvrir bino na ba odilo mampuya monter maman Rachel Mosolo ba Fabrice Mola ba Diesel à London soko che okozwa soko pe logo okoloko Diesel à London mutu moko bien asola bien azala bien na batu na pire petite sœur ya Palin Lilala ya Lyon. Je dis Magui Demboli Lilala ya Lyon na PC Mbote bo c'est la biso mo loro moko c'est pesa ba sero ba otala biso et ça biso moi bien quoi. Mbala mundeli chacho yambala yo monto ya mbongo mingi yambala yo monto sadisaka bato yo chacho botalelanga likambo na beli bokonoro joli tambwe na linga akomi otungisanga na tunana nani manda oya koyambelanga bolingwe tambwisinga bongo chacho mbala zibulanzo yakotao zibula monke pona mvula o bawana ngai mo yana motema chéri ozuango Patrick ye babonwe ponye kolote President Luc kozanga na zangi yo bafingi ngai yuma o sala nini chucha na komende mya ba camarade c'est pona yo bam 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 bolingwe poni ekolote kozanga na zangi yo bafingi ngai yuma nasala bani frendi lekando sepana yo bawa basunganga na bolingo oya Suzy Verchache oya Joseph Pinto oya Didier Sono après la pluie fait les beaux temps c'est sérieux. Merci fidèle internaute, merci bravo pour Boembi bien, Sali Batou bien, Fabrice Mola, Tour de Car, président, Succès Kassongo, Mofino à Paris. Mais message ni bozana ngopo na bandeko na bino bazo finga déjà Marie Paul ba mission na bino. O bazo boya président Marie Paul azana elorote akabarate, apesa bino tunde boya kin bongo $200 bokabola, akena la retour, ve mo respect ma be, ve mo ndoki. Message ni kopesa bango. Apesa combien? Apesa bino tout $200 il Paris. Apesa 200 balles. On a bino nyonso bokabola. Mukili. Mais ngana biso moni makamona yo swano bato batala so ba responsable na royamba bango massa na bino bote na bango kin bazo boya Marie Paul de début à la fin. Babi aza Fovien Ndoki ve mo kabarate si mabe anyoro libino. O na yuka pa bo ya jui la danser beaucoup na londa pesa bino $200 akemi ki na lartu. Message no pesa bona ba mission bino ba bon. Sorivier ya solo marambo bazolo ba Marie Paul. Moni oza TV na kati maloba te moni TV bato la biso ba responsable ba edara batu ba repo aider mouvement moni il faut zara clair bato balinga mouvement baza mo ebele zara clair na makambo to eleka ba ko soutenir mouvement ba ko benga yemoro leader ba solina ye pour mouvement et panzana te pour mouvement ça déjà repanza même je éviter ngaza bien informé bon déjà wana bon ngana oloba boy na oyoka nengo soli nanga soki ya solo vie a kabola ki ba mbongo te. Bon, nzamba limbisa bon ba master pe o ba oloba soki bazo kosela vie makambo nzamba limbisa bango problème ezaka bato basunga bato wana ata tozwaki na lukapa ata to zui awa ozo kombana donc bato wana bakoki kolemba biso te biso tokolemba bango te
po tokokai kozwaka mokili mobimba te. Donc toza awa oyo ayebi ndenge obaki boss okito panda chala tozali na lukapa boss Léon okito panda chala millionnaire azalaka na mwasi moko impossible mais c'est vrai. Boss Léon okito panda chala na ina résidence na ye papi de bongo venanga silisa makambo ozo comprendre tozalaki na ye en tout cas ba ve bo fongola biso maboko oyo aza na masolo na ya Monique mais ba pecho yo est-ce que c'est solo bazo kosa ba che ba paquet na bango anje tobeta ba otoche matos tobeta to sepelisa mokili en tout cas mutu nyonso tu oyo aza na motema ya boboto ya kosunga talaga ba tuzotanga wana ba kombo tuzotanga wana ba Marie Paul ba JB ba Wera ba Kofi ba vina so ba Kofi otanga yete ba Jackson ba Daya mais ba lemba mbongo te et bon biso ka so ya ta o Marie Paul afuta biso bien tout ça o lemba te tout ça o kokate il faut to soit malade ozo comprendre il faut na changer car yo ça rappelle naka yo moninga na kiti mutu gani na taxi mutu gani mutu gate mutu gani kinyo te nana kiti Hyundai wana moni za taxi do peka yo te fe o abuka lokuta to solo lat yo kanisa ngoza taxi nana tunyo yo peka moni ngalelo fanatique na bino ba otala soko peka ça va fanatique te nazo solola wana za merci nzambe na o salelinga na moi tourner o na zuna kata mboka oyo ozo comprendre na moi tourner yo moko bengo déjà moi tourner pour c'est que simbite on po toza na tourner ya mulai ti to lungwa kin toza na ba États-Unis toza na ba mboka ba Brésil toza na ba mboka belé ya on a bi moi tourner parce que yemo vers dans le match d'entraînement donc ce n'est que le débit. Merci fidèle internaute. Pe ça programme bino lokwa boza na si beaucoup tikala ba 3 pour groupe on deboyi 15 muta na kwene muta buli ndenge ne programme nini oyo za na ngotaki yo na pa Marie Paul programme yo pe ça bana mouvement bana Marie Paul ba pour ba programme ba jour c'est Valentin ma belé bon kasi on est to solité biso to ebi na biso mboka te biso to ebi mboka te ba tu pe ba yidi na ba on te to tikalaki yo mdozo informer batu oh nyonso to Monique a soutenir ache donc yo linga na informer ba teke botike na ngola te mais on a informé mokili ti parce que boye bozongi te ouais kasi on to solat donc nanga za bon to zali o ya obimisa mbongo na ye ache ke o boya place tel net président liga sali Tugumata chez président ligue Tugumata le mapo masolo eza awa ba barbecue à danger awa le roi to ça c'est que jette pour ba benga yo ndeni Ferrari za wapi yaga boy po makambu boy donc c'est-à-dire c'est que po masolo ezali tozali awa o azana la achiba makamna ye to sangana ensemble quoi en tout cas pour na ba reconnaissance mon numéro de téléphone vite fait to zongo pour ba dédicace OK numéro de téléphone ngai eza 943 065 919 donc 943 065 919 voilà so bengi mbalama aussi capitaine de l'équipe à coacher ndenge zalaka donc 10 vraiment tozo beta na 10 makolomi balé ermo tozo ke na 9 pour photo chabi match za bon merci ndeko to finir na yo message za nini ndeko message za nini pona bana monde ntiba otala yo na batu balinga babini bon batu balinga Wengel Paris batu balinga Marie Paul roi Pelé batu balinga Papi Baku le descendant banjilo tout place bozali biso na Luanda pour les destin ebele bazala baya Luanda ti biso to Wengel Paris première fois eu voyage Afrique biso ko nakata Luanda to yi do bandi ba fanatique Wengel Paris to bandimi Wengel Paris biso zali to longwete mtakimi pe azati to zaka ndenge to yaki 9 na libuma mama 9 mois to zaka biso 9 to zandi to zala Wengel Paris de bozara 9 orchestre na Wengel Paris de bozara bongo Wengel Paris bozara 9 personnes te ba ponami oyo baki voyage to yaki 4 chanteurs animateurs moko 4 guitaristes, 3 guitaristes na drummer, de toi 9. Tous ça tout complet, tout ça complet 9 personnes. 9 personnes mouvement de toi qui. Ndenge to yela qui. Toi 9. Bazalaki awa, tout à masse bazalaki déjà bazalaki mais biso o tout qui ça to 9. Le 9 on a tout petit concert. Biso ka 9 on a profiter de ça ba na njili tumboti parce baza na pesive na nga José Sido wanga mbotebele, master nga de Auguste Nzamukili, ba tout ya quand au Japon, ba na njili tout, ba dide sono, ba ve na nga tout na mikili, blasko anke
venanga Marcelin Marino ça comme on a ma premier petit na yo tout ba Jacques Sonno famille tu ya Sonno famille tu ya famille Baku mbote belé famille ça va mbote belé veut tu ya Luanda venanga Bomolo Alain ba mbote belé ba masana tu baza en Angola famille Mampila Zéphirin Serge Sandra ba mbote belé do. Merci fidèle internaute, tu as dit jusqu'au Sam, ça là pour déranger trop pour El Paris. Tu vas finir na capitaine de l'équipe et puis moi dédicace vite fait. Ouais, na opesa ba dédicace makasi na président Lick Mobali ya Guylaine. Na opesa mbote makasi pour baza ba ve oyo bango to banaya na bango. Na opesa mbote na Alain Bomolo Mobali ya Pembe. Bon na opesa mbote fort na prophète oazo simba Luanda Mumbimba donc prophète Élysée le boko ya nguya ya mokonzi prophète Élysée na bosani soute nani na bosani nani vena biso Benvindu bon na populaire ba master tout en tout cas maître Deki Mama Dafani tout ça na mingi Congo promo Europe eta la ba continent tout eta la yo ba vena biso ba José Malieros ba nzola japonais ba otala yo ba Fisto Manisa ba otala yo ba Papicho Panda ba otala yo ba na belé ba otala ba kana poto ba ndeko belé ba otala wana vmada oyebi ke tubinga likonga na yokisu komba vena nga José Maliero mokonza Italie donc na moni suzu ba Papicho Panda ba Fisto Manisa ba bazana ba Santiago ba Odi Ibanga ba Ale Ibanga donc bala modo na zongi petit na nzola japonais tozana mbemberos donc jeza kitoko na bosa nteka ba côté wana oyo miga tumboli to bosa nte dideki balabala so ibe mabanga eleki trop kolembisa su mapekate tina Luanda to sentir forme eya parce que ravitaillement masolo na mbongo bon to bosa nite vient na biso oyo ka ke Omar frappe ya la ta kaka na maison nini vient la ta comme des garçons vieille ba plein ya pour ravitaillement. Merci cher internaute otiki la bango ba sakanaka ande zalaka totel manabiso merci président Lick pour l'espace Tukumata pour tourner l'émission awa espace Tukumata chez président Lick merci Fabrice Mola trop de car Odilo Mampouya avait moro bien monté à Mala monté maman Rachel et Moussolongo et puis Eve Moiri na Autriche ba tout bolinga rabiso Pichu Mies Kodachine Scantin de Chine Scantin de Mbanzu Scantin de Chine El Paris yango ba panzanteke ba yemba et pour obosani boss ale miezi Japon forme yemta kangi Luanda ale miezi to pesi bango mbote et puis Guy Rio GG connexion bosakana ko o privenga bolingo mwana mobali oyo sina nini ye solo na mituni ya ye na tali likolo na bwaki miso na se kaka pamba ngana zi ya note boni lelo kangoli mon le mamwanga yo fortise na kozela kayoro ye bakena pesa yo mon le mamwanga yo fortise na voignier fortise na voignier na lembi kokumba kuruze na yoro fortis na voignier yebake bolingwa compartimenté pesi pasi molema o yo latingo elongi ya satana fortis na voignier yo latingo elongi ya satana fortis na voignier zonganga wa yo moleme pelimoto pona bolingo sisi tindelanga tamaloba na lota yo na pongi mbwa papa na sengo bosana maso yo zongisa molimo nanga noki nalimwa mokili yanse à suivre